font la lumière. Des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bandeko balandi tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino pamba te soki tobimi boye mitema ekobeta bato bakotoka bisika bavandi parce que mabe na bango bayebi bango moko ndenge tokoloba boye bamusu balingi changer ba chaîne. Non, je voulais suivre les informations te ozana information kolanda erote vanda landa parce que mabe na yo moko yebi yango tozali kobenga ba pasteur babanda ko délivrer ba melisa kabino ata huile d'olive. Makambo eza ebele bandeko na ngai parce que Congo eza ya biso ba misusu ba kozela gouvernement ya cohésion nationale ekoya mokolo nini mutu moko ayebite ba misusu ba kosa biso le 15 koleka te semaine oyo dini source sur ti lelo mutu moko tazoye yango moni bakisi tellement que makasa baloba ekauka te ba misusu ekauka ba misusu bakomi neti liboma bazokata suki te mandefu manzaka bazokata te bazobima te mezaka kaka makambo eza masolo tokobeta bandeko na ngai pamba te bino bato bopesa biso musala dossier ya munene oyo eningisi Kinshasa mikolo oyo ndenge ka boyebi bien que moi mikolo tomonani te biso na bino mais tozongi lisusu ndenge tomesana kobeta masolo eza masolo ya site oyo ya Kingabwa site ya Ngwele oyo ba mama bako lona baloso bandunda bamatembele oyo liesaka Kinshasa lelo polémique eza makasi oyo aleki alobi eza ya mwana mboka Mukonzo oyo alobi te eza ya Mukonzo te je kokwa zo sala makelele parce que azana lupangu na ye na kati kuna masolo ezali tokobeta avocat leki awa apesi droit de réponse na ye nyonso alobaki eza ya solo to eza ya solo te. Est-ce que nous sommes lobaki ezaya lokuta to ezaya lokuta te eza ba masolo parce que tozongela kabino en tant que bana misala na bino eza émission ya babola yango mukolo mwa lelo bandeko na ngai tokozongela dossier wewe na mono je téléphone na lito ibenga ye déjà yebisa ye to bandi déjà merci tozali ko yamba lisusu mwana mboka je koko mulumba mbote mwana mboka mbote ndeko lezer mwana ko lupango na banjo za malam. Oui, nous sommes aux à l'aise. Très à l'aise. Toza biso mibale nenge boyebi bandeko na ngai. Toza na Papa Léon oyo to sala kasala kanaye émission ya babola. Bien que bino boyeba kabiso ka soki bokomi babola. Mbote Papa Léon. Ndeko Eliezer Tambwe. D'abord mbote ya makasi mais na sepe lokolo ye pa na dossier effectivement eza dossier moko eza makasi. Wa na monaki ndeko aye na yambaki ndeko Gérard Mulumba honorable Jekoko. Bon, to yambi ba avocat quoi que nous aussi espérer que toza papa Mukonzo ye moko mais on a prié ça déjà honorable Jekoko que à s'entendre à ce que monsieur Mukonzo na batunaye bakozanga ko ya répliquer te puisque ya lobaki bango basai droit de réponse mais le kola ndeko Jekoko lobi aye na ba élément ya sika bwana ke a lakisa ke makambo yeza ko lekeza na ndengo yo to lakisa kango la première fois te malam lokolo zo yambaye naza pembe na yo puisque nga ba traiter nga naza partial. OK, moi je pensais naza impartial quoi que motema na ngeza ka côté ya ba mama entre ba mama wana na mutu moko na toute une population na okote là nani wande na bengi opeke au secours
quand même to yebali quand même nezoki to découvrir ango. Merci beaucoup Papa Léon. Merci Bandeko Balandi na bandi de corps ils a planté. To lingito le canal Kambu. Papa Léon alobi alingaka ba maman entre mutu moko na bato ebeli. Entre intérêt individuel, personnel na intérêt général. Bon, to conclure émission te metozo tunakaka. Mwana mboka Jekoko Mulumba olandaki avocat. Oyo ayaki kopesa droit de réponse pendant que tozaki kozela. Papa Mukonzo yemoko akoka ko répondre parce que mutu soki azana na bomo yemoko a maîtriser dossier koleka ba avocat na ye. Avocat za mettre à procédure mais mokolo dossier ezaye moko. Olandi ba avocat ba soulever certains points oyo na lingi na ramasser quelques-uns après ndena pesa yo maloba. Balobi soki Jekoko aza agité azana b'intérêt azape na terrain kuna ba intérêt wana Jekoko salaka azana ba intérêt azana ba terrain mi balé. Oui. Ba terrain mi balé wana moko apesa ndeko na ye honorable Léon Mulumba. Ye azwa mususu et puis na kati wana meme bakoti na mama. Mama oya boti honorable Jekoko na honorable Mulumba oya kanga balabala ya l'état. Donc likambo wana nyonso tozana besoin ye moko kolo makambo ayebisa biso boni. Balabala ya l'état ngo ekomi pe ya bino. Oya ba maraîcher ekokite. Ekomi na balabala ya l'état donc makambo wana nyonso toko développer ngo awa puisque eza motuna oyo batu mingi babengi biso. Batu mingi na bakonzi na mais surtout population bazo de là. Mabele na bango esika bana baza koliela baza kobikela bakoli batangi bamsu bake université kana esika wana de likambo tolingo yeba nandeko Jekoko lokola yimoko ayawo. Voilà mwana mboka Jekoko tozo pesa yo maloba o réagir parce que ba point ezamo ebele oyo balobi oyaki kokosa bato surtout que oyaki na ba makambo na yo politique ozongi donc obandi ko miluka luka réaction na yo par rapport ya passage ya bavoka. Merci Ndeko Eliezer, merci Papa Molière. Naina apporté là nos précisions moko précision bato bazolanda biso. So nazo le kanaba télévision lelo nazo le kapona na titre moko na cadre politique té. Naza ko leka makambo etali social. Makambo etali pasi ya population. So ezaki nazo le kaloko la politique. Nanga na le kana mission biso babola té. Nengana le kana émission où estali makambo ya politique pour les karape awa so nazo le kana place babola c'est parce que couche ya population moko ya Kinshasa ezali eza touché bazo mona pasi précision ngana apporter ngona et puis na ngina senga boye na bino nde bozoko kamba émission ya biso babola au lieu comme lokola match ya ping pong ndeko Jekoko aleki alobi alakisi ba élément bandeko ba avocat on azo pesa bango pembote na musika ponga na za indication malamu baleki balakisi mais tout le monde rappelle na ba poto même a na ba chaîne de télévision même na Molière a dit na monango ba ya to ça la contrat to ça la débat moko contradictoire ne basaka na ba poto ne basaka na Congo ne basaka na mboko eza na démocratie nazo senga bino penzelo ko wana ba ya ole ba ya ka lokole koma loka match ping pong te to katango na mukuse te ezaka eloko mukuse bango ba yeme nazo senga tango bazoko ya ba ya pe na papa Mukonzo po mukolo wana landi bango penda na tension makasi ba avocat bazo maîtriser même pas fond ya dossier toza il faut toza la clair so bina mutazo maîtriser fond ya dossier te ezate ko fingi mutu te o fingi te to lobi ne vérité parce que papa Molière a tunaki bango question moko bo pesa biso dimension o ezana arrêté batika li kopesa réponse te papa Molière a tuni bango numéro ya arrêté o bino bozana ngo est-ce que ça même numéro ya arrêté oyo batika li kopesa réponse te papa Molière a kesu musika alobi na bango boye bino boye ko défendre papa Mokonzo il faut boyeba arrêté o ba pesa papa Mokonzo eza na superficie nini bayeba ki yango te bon tango so balinge ko lobate par modestie peut-être yango nazo senga boye nalandaki papa Molière mokona asengi bango baya na arrêté o wana ya ministre il y a le 27 septembre 91 baya na original bango balobi boye kenga inde fona na original mais papa tout le bana no moi vérité moké lelo keina contribution
Toto tika makamami tuka pembeni. OK, une affaire foncière. OK, aux certificat d'enregistrement. Est-ce que certificat on a original nango? Qui les garde? Qui les possède? Qui a l'original du certificat? Mais c'est le propriétaire, entre guillemets, qui s'est dit, papa mon tika na sakoloba. Bangonde faut ba la biso titre de propriété oyo ya monsieur Mukonzo. Bangonde bazana arrêté wana. Et puis nous avons précisé que arrêté les titres de propriété. Arrêté les ordonnance moko. Mon ministre a joué en atindi yango quelque part au babengena journal officiel, ba publier yango ndé arrêté wana et commis arrêté ya solo. To kota na mozindo sima. Ya nga nazo senga boy. Mbala sima papa molé bolimbisa ngai. Ba avocat baya ta 5 to 7 pour na préféré bazata ba 7 9 10 y compris monsieur Mukonzo on a benga papa Mukonzo baya to fanda to solo les match ping pong te ezaka mukolona a bâton rompu nde balobaka tozo beta to beti na suka soki ba ko ganyenga mais na 5 before za neti ata ba 12 neti ba équipe neti ba équipe na minene faut bazala nyoso bango so une équipe complète y compris papa Mukonzo pour ya za na gardien yende na bois quoi a tellement tout bêti match en haut silika gani songa na kopola na sengi pardon na tunza na kei mais je vous rassure là chité papa mon pardon pas na au monopoliser pays bisoté c'est pas question pays ali mingi mais bien sûr tout le monde na ba correspondance mingi bazo réservé aux copies c'est-à-dire que na likambo na quand même yo payé hollandais la ki ango soki bango bazo lo bagé yo lakisa mikanda original Yopé olobi bango baya na original. Na banquette yo salaki wana okiti na ministère na biso ya affaires foncières. Affaires foncières. Mais kuna pe ba trace ezalaka. Est-ce que kuna na ba trace na affaires foncières? Ezalaka match, ezalaka mafia ou bien okutaki quand même copie ezali ndeko Eliezer. Hein? Lettre d'envoi, ce qu'on tient moto, il y a quand même un courrier qui existe. Kuna na ministère et là qu'on est dans le dossier. Merci la question pour Moutoya Makasi. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul patron et affaires foncières, professeur Mwinga, Robert. À l'Ekina, la télévision Weekend News. Yenda zoko gérer ministère wana nazo nga bande ko bazonda biso bayo kabiso malamu alobi amelim atima ina munokote alobi ke monsieur Mukonzo Mutusa Faustin azali agent retraité et affaires foncières que azali na arrêté on ezali ya faux mais je ne vois pas pourquoi les lobes autour n'ont pas accusé des réceptions. Et ça, le exemple moi mouké. Non, na kata dossier est-ce que eloko moko ezali trace moko ezana esika wana. Na ngité bolobi ke bakoya ko lekanga na sengi ba to lekana bango. Na banza mukolo wana bango faut pas se préparer en conséquence des causes. Ngape na ko se préparer mukolo wana na koki ko divulguer ba secret na ngani yo so leloté. Léon azana ba élément o ba na bazula na biso bandeko. Na ba na sengi pina ba na maternelle ba pour le to ça moi calcul moi mouké ko compter nombre de 1 na papier mo ezalia. Nazo senga ke na lobi pas la maternelle pour ba la maternelle ba ibo compter ko lekana ba mikolo muso compter to ça moi j'ai moi ko compter kaka na ba la mike na senga ba maman le long na bi ke ba na bazana classe lobby mais bo la musaba na ba na to évoluer papa mo le poto ke na musika na ndaki pe ba avocat wana baza ba avocat minene ba osala quand même honneur ya mboka na biso mais na comprendre likamoko ata mutu abomi mutu papa mo le ne tuzali wa na moni ndeko lezera bimisi mundu ki wa betinga na kufi babomi ngati l'équipe na télévision mais tant on le kanaba on a toujours un droit avocat chuté honorable yango nazo senga boy nengo makama mikanda na ndaki ba avocat balobi likamoko ya mutuya awa ndé nazo pesa merci na ba avocat wana baleka kiao balobi ka ezala ki erreur moko administrative yango na ina la ke sabatuke lelo na moya lelo nous ne devons pas confondre les mots une erreur administrative ezali fausseté ezali falsification té papa Molière naza na mukanda awa na kosenga na papa Molière batangela biso vetere aza Rolanda ba nombre ya ba 1 oyo eza na kati arrêté oyo ba nombre ya ba 1 oyo eza na kati arrêté oyo ba 1 peut-être ba to comprendre té olongolo banini na likambo ba 1 wana ba chiffre 1 OK ba chiffre 1 oyo eza na kati awa pas de lettres non pas de lettres pour lettre pèse le za i oyo bango ba transformer yango na 1 donc I est commis 1. Et commis 1.
T, I est commis un T. Oui. 1 est commis I. C'est différent. Ah bon. Yango nazo senga papa Molière, na biku bozaka Molière ils ont très bien équipé. Oui. Ba ko compter ba 1 ezali a ebele. Yo banana ni moko compter na nwana. To ko mona awa 1 liboso déjà à 80 ya 91 ezali awa. 1 yango na senga ba mama la musaba na école maternelle, ba pesa ba avocat wana cours. Bazako la ba mama bazo mona ba 1 wana yo zolo. 1 ya liboso ngo na 91, to kitia on a C, 1 mususu ngo na 21 oyo, to yesusu awa. Na 1973, 1 mususu ezali awa, to kiti su na C awa. 1982 un moko ezali awa tokiti na sawa 74/148 un mususu ezali awa toye awa 1974 un mususu ezali awa toye su na sawa 14 eza su na un moko awa su to su na un moko besoin ezali ba 1 à tapis de 30 so to tangi ba 1 so yokoza mobulu mais loko ngana zo tu na question ba mettre tirer conclusion nini na ba 1 wana conclusion na banza ketango ba avocat mutu azali ko beta lettre na ministère affaires foncières Corin Katanaka. Tango Corin Katani Mukoloana, na 91. Makamba Snell. Bah non, non, supposé. Makamba Snell wana. Non, et banda avant 91, wana libanga. Wana libanga, Snell musala mabe. Ouais, zali et banda continue ba yo. Tango ba un wana sikoye, le Corin Kei, nazo supposé que Corin Kendaki. Et Kendaki ngana. Na confirmé machine wana ba 1991, ba bimisi papier yo na machine wa ba kenango na machine mususu. Total ce qu'on passe bandika passe pas commis arrêté. Tout le monde a article 1. Bah tu sur un cas ya bien, né mon bandeko ba enyoso. Mais tant que tu comptes sur commis 100 hectares. Place Corin Kendaki. Ba bimisi papier na machine wa ba ke ba beti na machine mususu. Ole ba cha 1 ba che I majuscule. Bota baninga ozo talango. Mais si comme par hasard, tant ba beti I majuscule, Corin kozonga. Ba zongi ba bimisi susu papier wana na machine wana mususu bazongi na machine babandaki nango na C awa bokomona kaka na C ya I majuscule na bango na C awa bakomi 1000 art. Donc bazongi susu na machine wa liboso papa Molière na pesa ce qu'on a chité. Conclusion nini oza tirer na il faut tout ça la différence, il faut tout ça la différence entre une erreur et administration na falsification. L'arrêté a été falsifié. Ça n'a rien à voir na erreur na kati administration pour qui mettre moko na PCP bonsoir en passant alors que ba erreur administrative pèse à la cas non maître nous devons faire la part maître Mafuta nous devons faire la part des choses. Erreur administrative na falsification c'est deux choses différentes. Ah ouais, l'arrêté a été falsifié, il y a jamais eu erreur il y a ministère, ça c'est de 1 na ce qui si wana bana tiko ya maternelle bakozonga kolala pongi pour le bazana classe. J'ai déjà écrit à plusieurs reprises à notre collègue de la justice, au vice-premier ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, au chef d'état-major général des forces armées, au commissaire divisionnaire, c'est comme ça qu'il s'appelle, le commandant de la police. Voilà, pour leur dire de retirer. Le premier, le ministre de la Justice, avec copie au procureur général de la République, pour demander l'arrestation de ces messieurs. Parce que c'est un faussaire, c'est une infraction pénale. Et aux autres, pour retirer à la fois les éléments de l'armée et les éléments de la police que ces messieurs utilisent pour déranger les mamans maraîchères qui font leurs activités maraîchères sur ces sites-là. On vient piller la récolte chaque fois que ces mamans font leur culture. Il est en train de vendre des parcelles. Et je voudrais dire à tout le monde, ce n'est pas un site ou un lotissement comme on l'appelait dans les temps, et qu'il ne faut surtout pas aller se faire escroquer, parce que ce monsieur en fait va prendre votre argent, mais vous ne bénéficierez pas de ce terrain-là. Et même si vous bénéficiez de ce terrain et que vous pensez que parce qu'il y a la présence des policiers, vous allez construire, on va vous laisser tranquille, je peux dire droit dans les yeux, en regardant l'ensemble de notre population, eh bien, la brigade de démolition va passer très prochainement pour anéantir tout ce qui est comme construction sur le site maraîcher de Kingabwa. Donc M. Mukonzo est un faussaire, il ne peut pas vendre des parcelles, son sort c'est dans la prison. Juge apesaki bango
raison. Balonga kiyo na wana bakene ko funda yo balonga kiyo oza ata na sonité balongi yo olio tika pour accepter sportivement en tant que binonde bakambia balwa te o bosala ka balwa kuna population peut azo sentir et loko moko te na kati ya balwa wana bakamati que bon c'est peut-être toi qui peux nous dire conclusion nini oza retirer na likamwana Papa Léon Jijo akoko lelo ko se prononcer na ko pesa mutu raison na likambo moko il faut juge wana ba juge batanga ba juge na biso ya Congo batanga ka na tango yo zui arrêté de points na ko souligner deux grands points arrêté o eza falsifié au pesa nango mutu raison na droit on dit les faux corrompent tout. Donc, na jugement. Na lingala, je voudrais bien que tu reprennes ça en lingala. C'est très important. Eloko ya mabe et dundaka nyoso eliaka nyoso. Ça veut dire biloko nyonso ba ye kozwa na sima eza mabe. Voilà, c'était le premier point. Deuxième point, très important. Arrêtez nyoso avant ekota en vigueur. Eza na valeur moko juridique. Il faut ezala publier na journal officiel. Arrêtez on ezaki publier na journal officiel T. Eza faute à juge. Na pesi juge torté. Avocat lobby comme la ki bangote. Malembe tokenema. Ba pesa ka bango, ba pesa bangote. Automatiquement tant au ministre azo ko signer. Mbala moko, est-ce que que journal officiel est dépendant kana na eza branche moko ya présidence de la République. Mais eza ya l'état. Eza ya l'état. Mais so boké na journal officiel, beaucoup t'a arrêté oyo, ezo lo makambo mususu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah monter, bah j'ai arrêté numéro le Koutaba. Donc ils ont monté un arrêté de toutes les pièces. Botika na sende comme les airs, botika na kene musika pona silisa. Natang usiko yo juge a ju apesi bango valeur. Apesi bango raison. De 1, bah sous point siko yo. Bah kende ko samba nanga na jugement na tribunal ponga na zanani. Jamais na mapangu, poza na mapangu kuna moko kabela ya Léon Mususu. Ya yo en plus ba trafic na yo so ki ya ba oro wana salaka ba cop na yo wana ya butu salaka. Au moment ka trafic nazana besoin ko lobangote pour n'article jamais ko sa trafic. Mais citation directe na bango zozela bango pour na diffamation. Toko tabilo ko balinga au moni lelo oye tika ko intimider ba tu na citation directe. Ozali na cour ya algèbre, bazo tu no cour ya algèbre, okomi ko beta makamu na anglais. Papa Léon Tony bango que to zonga na sujet to elaki awa makama trafic na tika ko sa trafic te ça c'est de 1 wa eza bangala lisa population batika ko zoba population de bato balobaka batika makambo wana yaza ki partisan ndeko Eliezer tokende musika complice tokende musika te aza complice te pas lingi mboka yango asala émission ya babola yango bino bo sala émission babola tokende musika juge a ebi na été que arrêté, ils ont faute à juge qui arrêté on les qui publié dans le journal officiel juge as magicien mais erreur faute ya juge zani na oyo boko seka ba avocat oyo bande ko nanga ba avocat mafuta na mususu ya ndeko nanga muluba wana ndeko na yo ya muluba za congolais ujibimpa yo sikoyo erreur à juge zani juge il fallait dans nous à consulter code foncier à tuna est-ce que ministre pour juge avant à se prononcer Nicolézer batala code batala loi code pénal on les a code foncier est-ce que ministre azaki na droit ya ko signer arrêté moko tout ça quoi que pour juge azoko identifier faux usage de faute et tali était et puis ça qui na juge pénalité et ça qui na juge civil juge erreur ya juge zanini pour jugement on les a sans ils ont la valeur juridique moko côté pour na nini yo juge au qu'on peut savoir raison, il fallait consulter dans nos codes fonciers, dans la loi foncière. Un ministre azali habilité à couper ça un individu, à couper ça moutouté, arrêter moko o ezali au-delà de 50 hectares. C'est une erreur grave pour la justice nabiso. Donc arrêter bon bazo bête la tangwa. Et ça non on a tinaté. Les juges même ceux qui a moni arrêté, il y a 1000 hectares, hier à couper ça car raison parce qu'ils arrêté sans se référer. Donc erreur ya juge yango donc arrêter na bango jugement na bango zolo bana ezali jugement moko nul. Et plutôt que de musika bango ba funda nga pourquoi nul mais avec effet sans effet nul avec effet parce que yango na Gérard Mulumba yango ande baza oteka lelo ba mpango fort de ce jugement yango ana pe ezo signifier parce que il faut toloba
yango ezana ba effet dans la mesure où na ba agent ya sécurité bien que toyoki ke bango ba agent ya sécurité ngo ba komi ko insécuriser population kuna population ko la te ba masasi ko beta donc lobi masasi betaki na terrain de football moko wana et beti kuna donc omoni ba agent de l'ordre na ba agent ya sécurité en dépit ya oyo ministre ya affaires foncières pour balobi ke bino boke ko beta kope pas le prof Mbwenga pour ka lobela bino bon siko to ko beta kopa ngo ndeko les eto bangana no nzambe na batu tobeta kopango nazata na 1 mm kuna te ndeko nanga leon za na 1 mm kuna te wana yo mtozolo bati kasi mera kanga bala oyo to suza mangamanzi ya bilanga to kotela mangamanzela mutu oya yebike ngai na bosa na kutu bavoka balobaki wa kenga na teka mapangu na muzi nani na ngalo bakutu mutu batupamba pardon mukonzo akutaki ngai nazo koteka mapangu na ye ayela biso papa de leon na sengi bino boye bozo ba micro na bino ba caméra boke ne kotuna parce qu'il y a des guerres pire batunyoso siko batonga na tekela ki mapangu fa balanda ngati il faut pas être na émission ba bola to ba ki na jisi ko funa ka chercher ko atekela biso mapangu o ye député atekela biso ba mapangu siko ba ye ko benga na biso ba ya koloba nazo mongo na bakona sala lokola biso pe to kyoka mataba mama recher wana ba ya ko yebisa biso soki mokonzo atekela ateka mapango na bango donc c'est un peu pour te rejoindre voilà mais ndeko Eliezer nakanisi que wana oye directement descendre aussi sur le terrain au tas de population régie batela biso moi les réaction ya population banani ba document régie bakamata batela biso réaction ya population sur déclaration ya avocat ya Mukonzo na makamususu na Kingabwa wana avocat ya Mukonzo te wana naza d'accord na binote eza ba avocat Mukonzo te ezali Mukonzo puisque ba avocat bazo représenter monsieur Mukonzo OK c'est bon donc VTR soki bakiotia puisque yo uti na terrain directement descente na Kingabwa tozaki kuna sur place population réagir régie côté merci à tozali awa tozali na Kingabwa plus précisément tozali na Ngwele voilà twana Ngwele awa to bolandaki na ebite soki bino pe bolandaki réaction ya ba avocat ya mwana mboka Mukonzo balobi que mutu moko te ako revendiquer makambo ya terrain o bazoloba terrain ya Mukonzo malheureusement bien que ministre pa lobaki olobini ndeko Eliezer nakanisi mboka oyo ya Joseph Kabila Kabange totika kosala maseki papa wana c'est un vrai faussaire, un vrai voleur, suka ya miyibi ya suka ya miyibi Mukonzo. Omoni papa wana moto mobimba. Nzambe alimbisa biso po aza moboti po biso bana tokoki kofinga moboti te metolobi Mukonzo azali moyibi. Ba réaction na biso ekozala esengo te. Eza be esengo ya ba réaction ya pasi. Pona nini? Bisika ba mama na biso bavanda bambula na bambula kobanda ba chinois kobanda président Mobutu kobanda Laurent Désiré Kabila lelo na bokonzi ya Joseph ye aya koloba ke ye aza na 100 hectares papa ye 100 hectares yango asombeli yango wapi po ye ministre oyo il faut apesa mabele ministre alobi ke na yebi muyibi wana te mais sikoyo kola ministre alobi ke ayebi muyibi wana te nakanisi tosala na émission moko na ebiso kalobi eza orchestre mobimba ya miyibi quelque part nous avons suivi les réactions de notre frère Gérard Mulumba c'est là où omoni ke biso ba Kingabwa totelemi réaction ndeko na biso c'est pour appuyer oyo tozai kosala que ce monsieur là les avocats là qui disent que c'est un trouble fait mais qui sache une chose biso ba Kingabwa tozana Mukonzo na tribunal lisusu puisqu'il a dit que bafunda Mukonzo te peut-être celui qui a l'ignorance monsieur l'avocat hey ton poids yo avocat mobimba ya muyibi soki eza avocat ya muyibi donc yo poza nani muyibi avocat ya muyibi eza nani mais prenez-moi un avocat digne de ce toi tokosenga na bakonjo bapesa balongo l'avocat wana bana basirisi classe na mbongo bila musala soda bakendeki oyo na
kuna mbala mtutu akufi charge nazo bokola na mbawo ni mbomwa bilanga nzambe bala mibali bazonyokola biso malamu bo utawa na pate tozoyoka na ya bana na bino bapa mama bozala malamu bilango ekende na ngodi kabute batia bandako bana bakosi pana za pasi mingi pe na kolela na mai na miso pona bilanga oyo ngwele bilanga oyo bandana lo biso tobota mate toyeba ikeza bilanga ba mama balona ka pona kobikisa bana pe kotangisa bana mais lelo tokomi na 2012 2013 to komona individu moko bimi alobi bilanga oyo eza bilanga na ye likambo akokamwa pona bilanga bana bazotanga klasi ba mama vevi bazomibikisa kana bilanga oyo yango tozostenga na mokonzi ya mboka atalela biso likambo ya bilanga oyo eske etanzi monene oyo ekoki kozala etanzi ya mutu moko soki oyibi bakangi yo metango oyo bango bazoyiba tozoyoka te mais soki mwana mukeke ekoyiba babi aza kuluna ayibi 10 000 fois 2 000 fois bakangi ye bakraka bongo bakuluna mineno ya cravate oyo bazoyiba etanzi ya munene boye yango tozosenga gouvernement atelema mama Olive ye moko tomona ye na plateau asimbi Congo amemi basi ya pondu yango lelo biso pe tozosala pona avenir ya bana mais lelo tokomi mitelengano bisika ya kokota ezate bati basoda nzela ya kokota na bilanga ezate balobi elanga oyo eza soki ya mokonzo yango tolobi bo balola misu botala etandi munene oyo ekoki kozala ya mutu moko tosali nini mabele ya biso nyonso tosali nini tokosuka wapi Maman, comment on Pazeleki mwana tele maboya hivi maboko na sima kobeka bana tele mabolongo bana bakoti na bilanga baboyi na bango kolunya na gogo boyi tokosuka wapi nzambe tokosuka wapi ebele boyi tokosuka wapi biso mawate otiki biso kaka boye mbula na mbula bana 2006 bukonzo yawa na ngabwa biso tonyoko makaka boye papa bojela biso solution olinga to bibembe kufa wana minute nde tozaliwa tokoki kosinye lelo boye basolo babeta biso masasi likolo esika tobikelaka tozala posa obimisela biso basoda batika biso esika na biso tosalelaka loso na biso ezali baya lisusu te mbula yosuka yangoyo Mbote papa mama atozala nakingabwa place na ngwene we mama balobi ke mabele oyo bazobenga ya mukonzo pa avocat mukonzo alobi ke mutu moko te na kingabwa azali ko revendiquer mabele donc mabele eza na mukolo nango te yo lobi boye ngaya lobi boye tango shina yo kabola bilanga oyo tosalaki bilanga oyo tomonaki mukondo te tomonaki kaka chinois soki chinois lobi bilanga eza ye mabele eza ye azume mpona mukondo toyebi yango te ngana suka wana papa biso bashayer papa tozali kozala mokolo matembele 10 000 na 5 000 lelo mokolo matembele komi 35 50 tokokola biso kozala matembele tokokosi kolesa bana te aparte ya mokonzo kola ozala matembele eza lisu te sikoyo biso tovivre ndeni na bana tokotya bana wapi voilà mama yo pe lobi boye nalika koloba okama oyo toomona na mboko ya kingabwa apatokoloba toza biso na molobelité apart Gérald Jekoko Mulumba toza molobelité po déplacement ya Jekoko na mboko oyo tomonaki mokonzo akitaki na belema tule lelenge ya basoda tomonaki bango bakomaki kotambola ntina bajipi lelo kutu na buto lelo masasi ebetami na ele oyo na ndenge ya moke te tomona toza na insécurité totale likolo ya mokonzo mais eza mabele ya mokonzo te eza bilanga oyo bamama mpe bajeni na biso baboya kuluna bakoma kosala bilanga wana bazolesa bana bango mpe bamama bazotangisa bana bango kaka na bilanga wana toya komona individu lokwa mokonzo azo etandi mobimba oyo mbongo wana mokonzo asombaka etandi oyo asombaka epai ya nani tolingi toyeba moto mokonzo asombaki apwisela awa na libongo ngwele biso banda bomona to banda kosokola kaka awa toye komona lisuka mikolo oyo mutu moko pe auti koya awa kombo ne mokoko alobi batekeli ebe deja libongo ya ngwele oyo
eza lisu mabele ya bato te ekomi privé yango tozolinga tomituna mukoko toza na landanga papa toza na mukonjo aza na ele oyo tokomi sikoyo na kingabwa awa na mbami tozwi lisusu mukoko alobi libongo makoko eza makoko alobi libongo ngwele mobimbo oyo eza ya ye yango tolingi tomituna eske biso na kingabwa tokoki kolia te tokoki kodebouye te mpona bato bazouta libanda ya kingabwa balobaki ke kingabwa eza mine ya bakuluna babengaki yango kingabwa village sikoyo ndenge nini ekomi kingabwa ville. Merci. Papa journaliste tala biso toboku libare na bilanga bilanga tozwa yango lelo te bilanga kala toboku libare na biso batatala bino tala biso ndenge tozali bayele bino toboku na bilanga na bino bokoko siko bilanga yango ekumi ya bakunzi ebele tomoyaka bango kingabwa ezaka mbuka bangungi kingabwa mbuka babandi lelo kingabwa ekumi bie bakumi kobotela bisu bilanga bisu bamusuti bilungile kula mboto kolingile wapi bisu batu eboye babotela bisu bilanga tokende wapi tolembi lenga babatikile bisu bilanga na biso ata yemoko tata milieria ayo kotala tata milieria ayo kotala bilanga na biso za mwana kingabwa na botami na kingabwa na koli na kingabwa depuis 76 ngai nazali original ke mama na ngai akolisanga na msala bilanga ti lelo ndenge nazali awa banda 76 natikali komona mukonzo te na kati ya site ya biso ya bilanga awa aya kolobake mabele ya ye mele toye kokoma na 2006 toye komona papa wana mukonzo aye kokota na bilanga na biso na chantier 1 aye kolobake bilanga oyo ezali ya ye depuis année nini nde yango siko toye komona limbisa papa mukenda kitana babido pona na lobele bien pona minute na la kanda ndenge mukonzo penaliser ngai naza nde nazali awa bana batangi te année oyo pona mukonzo abengara biso na site na biso to sala lisusu te bon yango lelo honorable Jekoko soki azotelema Jekoko azana mabele kuna te ye azali député oya mwamba oya te azotala makambo te place nini peuple zo souffrir yango Jekoko atelemaka kolobela biso Jekoko azana mabele te mais lelo toye komona keno ba olakisa na TV lelo mukonzo babuka bandako wana tomoni ke premier ministre a signé siko eloko nini ezozanga kimbuta opesa autorisation oyo premier ministre apesi biso na minute to beta cete kimbuta miniye na muyaka lelu diari basa mini bole bafumu bakoto kutwala betu kwa souffrir kwa kimbuta lelo ko kena ko kiki kuma kebetu ifo ka telema betu bana bakinga bwa kisa ka mukatu na mkonju to koto to bandika mukisala bilanga lelo mkonju tukula kusani kwa bilanga ye kimbuta betu kwa songu kwa samuni kwa yakatole bingi hata betu kwa kimbuta kwa telema kisa ka papa mambo kwa buka mzile kwa zote kimbuta mambo ni samuni mama Voilà, wana ezaki réaction à la population sur makambu oyo papa mukonzo alobi. Jekoko mulumba ozaki ko luka document alobi boni. Avant to kota na document na wanza bolandi. Na ebete neni bozaki ba image yango. Na kanisa ki lelo le botie ba. Na ndeko Eliezer yo ozaki ba image. Système ali sur likolo misu mibale. Na kanisa ki ke ba mama ba kopesa lelo ba avocat raison ke nga na teka mabele kuna. Nazokufila nde mboka nazokufila nde Congo za biso pe na répondre sur ba avocat en passant ba tout ni mukolo na question awake ngai nazaka sous député te pona nini nazo continuer ko protéger ba mama ya bilanga ba avocat bande ko nga ba avocat mafuta na mususu ba kende ko consulter constitution ya mboka na biso na article 64 et lobi boni ba komona ke constitution le lobi ke tout congolais azana droit ya ko protéger mboka na ye ba intérêt ya mboka na ye na mabele na ye na ba bien ya l'état parce que l'état ezali ngai papa Léon ezali yo ezali papa de komole ezali lokola lelo moni mutu moko azana mundu ki alinga tirer mutu yo moni ye okofunda na police parce que oza député te ozoleka na nzela moni mutu azokufa na nzela ozala mutu ko hotel mata ne foka ka député nda kamata atelema azwaye akena te
constitution na article na 64 ezopesa congolais nyoso droit ya protéger mboka na ba intérêt mboka na ye bazonga kota la constitution malamu papa Molière moko totangaki ba généraux awa totangaki ba ministre awa na ina la sabino ke mokonzo atanga ba généraux wana ba ministre na ndenga lukuta pona ko luka trafic d'influence boko mona ba lettre na pesa no mona lettre liboso zali oyo Mouyej ministre intérieur ministre intérieur apesaki akomaki mukanda asengaki ke balongola oya ministre OK merci banto laksa bokomona ke ministre Mouyej asengaki na général Bisengimana oyo mukonzo azotanga bakomoni tango ayeko corrompre nga na nenga lokuta po ba trafic d'influence asengaki alongola ba policier kuna bokomona pe sikoyo nani général Bisengimana akomeli pe commandant ya pire po alongola ba policier ona pe balongwaka bango nyoso. Mais lelo mukonzo fo bakanga eba tu na esikoyo nani yango atieli ba policier na ba militaire na kati ya site wana parce que tout ça na décision ya patron ya la police ezali wana ezali général Bisengimana a pesi ordre na commandant pire ba longola policier toye ba sikoyo présence ya ba policier bazali kuna ba uti parce que ministre a intervenir a instruire patron numéro 1 ya police Bisengimana a instruire commandant pire ba longola ba policier ba silaki. Mais lelo ba policier bazongi kuna na document nini et puis bazongi na permis na ordre ya nani olingolo ba que a commettre infraction à ko détourner ba policier na fin propre na ye ezali infraction bengaka baloba ngo ko inciter ba militaire na policier ba commettre ba acte contraire na loi et ça ba infraction yangwana incitation na ba militaire ba commettre ba acte contraire na loi eza ba infraction zotala papa Mukonzo mais nga naza kuna te naza na besoin ko funda te naza na besoin papa Mukonzo azonga na bon sens alongo na bilanga parce que mukolo bilanga alobi ke citoyen d'abord un ba avocat ne baloba ke sur le commission papa Molière babi comment bozolo bakuna alors ba maman bazate na titre mo côté papa Molière na lingi otangelanga mini mukanda ya premier ministre zaliona premier ministre mo kalobi ke ezali site agricole. Le premier ministre n'a jamais dit que ezala qui bien moko privé ya mutu songolo abengango site agricole ezali wana. Ça va ndeko Gérard Mulumba honorable Jekoko le roi ba bien akayo. Ngana ni kama na retracé ndeko Eliezer donc ozala ki na autant bon na le 21 juin 2014 résolution oyo ya conflit. Oyo professeur Bwinga Bila Robert à Komaki. Donc, j'ai écrit concomitamment à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, et aux collègues ministres de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, pour obtenir le départ des militaires du site de Kingabwa. Ainsi, les mamans maraîchères pourront avoir une jouissance paisible. Je me suis adressé à mon collègue, le ministre de la Justice, des Droits humains, afin de solliciter l'attrait en justice du sieur Mukonzo pour faux et usage de faux. J'ai également demandé au gouverneur de la ville de Kinshasa de prendre un arrêté de démolition des constructions érigées sur les 10 sites. Haute considération. Professeur Mbwinga. Dès qu'on les a tous comprendre, bateau la base au distraire biso ba population. Bozo sala mankomi boyibi peke mankomi wana e ko suwa kaka na kati ya ba cabinet wana zolo bate ba cabinet ya ba ministre ba cabinet ya ba OC ya ba Kingabwa na ba wapi etc. Puisque on demande au gouverneur de démolir de prendre arrêté à opération Bouka. C'est depuis mois de juin 2014. Mais to éviter bon André Kimbuta Yango bulldozer ezokoma kuna te tozo comprendre te pona nini wana professeur Bwinga akamati akomeli le premier ministre zelananu avant olekana owana nakati wana to moni lisusu prof Mbwinga asengi na mama Wivine Mumba ministre de la justice alobi que a initié une action en justice contre monsieur Mukonzo. Bon, qu'on appelle te wana Tokyo comprendre ndeko Eliezer eza problème ka tolobaki awa eza problème ya SNEL courant ezala kité ba cellulaire eza ko sala te ba appareil zo sala te qu'on pe nan ba bongisi ba transformateur pana ke ba répondre te puisque c'est quand même bizarre que ba konzwana nyonso na likambo yo oyo ba mama baza ba kolisi bana ndenge ba uti kolela wana ba mama oyo zo mona ke
baza kolier sa ba famille bana baza kotanga etc. yango no moni na sala ki appelle pas na yo hein de plus ba loba nginga na za impartialité na za impartialité ba komeli premier ministre Matata Ponyo Mampong là le 1er juillet 2014. Ça fait combien de mois de Le 1er juillet 2014. Essaye déjà le 1er octobre 2014. Bah pareil na bango belé lobat. 2 mois. Accusé de réception, demande de retrait des policiers et militaires du site agricole Yakingabwa. Monsieur le ministre. Donc wana ezali Matata Ponyo Mampon. Oyo akamati akomeli ministre des Affaires foncières. J'accuse de réception de votre lettre numéro tel en rapport avec l'objet identifié en marge. Objet identifié en marge des Anini. Demande de retrait des policiers et militaires du site agricole de Kingabwa. Y faisant suite, j'approuve votre demande concernant le retrait des policiers et militaires du site agricole. Ça veut dire que Matata Ponyo Mampong, Premier ministre de son État, Olingate, Premier ministre de son État, à reconnaître déjà que wana ezali site agricole. Et ça pas na kotonga mapango te. Mapango etondi kuna elongo na agriculture. Et comme ça skoyo na construction. Na ndenge nini. Qui a qualité à côté comme mapango. Ainsi que la démolition des constructions érigées sur ce site. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma parfaite considération signée Matata Ponyo Mampon. Premier ministre. Bon, mon n'y est pas bon à l'obaki, bon, comment la papier naïs à Sukoyo, au moins, le cas de Batinda Batumingi, Bakomo Teka Mikate. Bakomo Teka Mikate, puisque Bamoni est lourd pamba, puisque ça fait déjà 2 mois, 3 mois, à commis, mais et l'Okomoko, et ça, Salema, les réseaux sociaux. Papa Léon, oui. Ngana zomona lokola ozo l'exatan na yo. Nazo l'exaté. Ouais, nazo l'exaté que ozo l'exatan. Comment est-il possible que Namboka Oyabiso, après chef de l'État, tozu côté exécutif, tozu premier ministre Matata Ponyo. Matata Ponyo wana premier ministre tozana ye a approuvé une décision. Tant qu'on a approuvé une décision et que décision est exécutée, il y a premier ministre, ministre des Affaires foncières a commis. Alors, lui-même collègue naïe, il y a intérieur, alors bibolongo la ba policier bazakuna. A commis na oya justice bokanga. Mais quand vous avez exécuté, c'est que bazana parapluie ya makasi. Oya biso hein, ils a rabaton rompité. Oui, ils a problème lokola bazolo bake, basoda na basoda batondi kuna. Okanzate basoda. Excusez-moi les termes, je n'ose pas le dire, mais basodo y a basinzili. Basoda o mapinga penza o ya bakonzi. De bazakuna. Caméra na biso kende kuna. Mais ce n'est pas grave, tous on a nabishambo. Bazapena d'intérêt kuna. Comment pas? Yo ke otia mutala libanda pamba kana ningwana. Yo so caporal mo kamati asomi lopango kuna obia bakabile lopango kuna. Donc koya ko sale manenge betsa ministre ya justice en fonction peut-être ndeo Mama Umbazo Banga parce que Luzolo Bambi alia Kuba côté ya babeta masasi alors kuna côté ya Kitambuti oba bakabela ngape mabele mo côté kuna balobina zongana mutuka mais tozana invité na biso mais toi évoluer na nous awa sikasikoyo Bisengimana Charles, commissaire divisionnaire adjoint. Toloba numéro 1. Awa ya la police. Il y a la police. Na mboka na biso. Falo banda na mukanda oyo ministre Mouyé Jakomela ki Bisengimana. Eh yango na zulu kango awa. Ah, j'ai inversé. Pour mona ke bato ba mona ke déjà ba pesa ordre ba policier ba longwa. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Biso nyonso to yebi. Mwana mboka Richard Mouyé Manguez. Wana yoki, puisque ba réserva qui est copie. Na premier ministre Matata Ponyo Mampong. Mapong, pardon. Ah, Ponyo, bon, dikambango ya ba crise autres traversés, bon problème exacté. Hein, bon, autant dire que ça lapsus, hein. Richard Mouyé Manguez a commis na décembre 2012 awa.
sécurisation des parcelles 94-54, etc. À monsieur le commissaire général AI de la police nationale congolaise. Monsieur le commissaire général AI, par ma lettre numéro... Directeur des cabinets du président de la République, monsieur Mukonzo Faustin, bâti numéro Naé, l'honorable général... L'honorable général Atayemo. Bah général, on a batoni na citoyen, comment on peut s'habiller sur le trouble. Donc, enfin, bref, au jugement du 14 janvier 2000, rendu sous le RC numéro tel qui a attribué la propriété de ce site à M. Mukonzo. Il est à relever que le dit jugement a été accompagné d'un certificat de non-opposition et d'un certificat de non-appel qui était supposé le rendre définitif. Il a par ailleurs saisi le procureur général de la République pour attaquer en faux l'arrêté ministériel en faveur de M. Mukonzo et qui a servi de soubassement au jugement intervenu dans Rajidel Kamboyo. Honorable Géocroisable, je vous demande par conséquent d'arrêter toute action en faveur d'une partie sur la concession querellée en attendant que le juge tranche sur tous les aspects inconnus jusque-là, afin que l'administration reçoive une orientation définitive sur les actions à mener. Veuillez agréer, monsieur le commissaire général, l'assurance de ma haute considération. Wanezali Richard Mouyej Manguez, Yazali, ministre, il y a intérieur, il y a sécurité, décentralisation et affaires coutumières. A Komeli général Bisengimana. Qu'on a payé Tokamikaka nien aux abonnés absents. Mais le Kouta, général Bisengimana yé pena tournaé. 10 jours après. A lobi na kotika la simate. A Komeli à monsieur le commandant de la Légion nationale d'intervention à Kinshasa Kasavubu. Comme naé Ezali, oui, c'est ça, hein? Charles Bisengimana. Voilà, tant Ezali, Charles Bisengimana. Oh, ça c'est non, Bisengimana na tour na yépé. Oui, ndazo comme la. A Kamati. La Légion pire. Wana, eza général Sega. On a profité na pesa e mbote awa. Pesa za mutu moko asala musala malamu. Omoni ebembe yo bakundaka na ipen wana. Yenda permetaki wana na pesaka ya information wana toke ne découvrir moi no bakundaki na 2 mètres à profondeur mon général avec tout le respect général donc bakomeli général Sega. Monsieur le commandant de la Légion nationale d'intervention à Kinshasa Kasavubu, monsieur le commandant, en exécution de la lettre sous-référencée de son Excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le 19 décembre courant, relative à l'objet mieux renseigné en marge, je vous adjoins, dont na pesio mibeko, na pesio ordre, au balobari pas basoda, au lingo lingate, na pesio ordre, je vous adjoins, dès réception de la présente, de procéder au retrait des concessions, bon, ils ont photocopié, sous-localisé de tous les éléments qui sont et qui étaient placés pour besoin de sécurité et de m'en faire rapport. Sentiment patriotique signé Bisengimana Charles, au pays a profité d'un PCM avec tout le respect. Mais mon général, mais Mikando nyoswana nini ya kukanga mikate? To yibite ya kukanga mikate, mais fin de fait beaucoup ma rapport à nini? Soki ba décision na bino écrit. Oye sika bokomi bo signé. Et là comment réseau ça les maté. Donc mon population babando boulé ça c'est quoi on décolle les heures que et ça ba parapluie. Ouais. Malamu ba mama maraîchère wana balala libanda ba ko les sous bana te. Ezaka population te nangai. Nazolo bake eza parapluie. Nandenge nini? Premier ministre a commis, vous n'exécutez pas. Ministre intérieur, le patron de la sécurité a commis, vous n'exécutez pas. Le numéro 1 de la police a commis, vous n'exécutez pas. Finalement, donc quelque part là nazolo bake, c'est que zana parapluie ezali kolo ya matata ponyo, ezana parapluie ezali kolo ya ba Muyege ba Robert Mwinga, mais noir moko we parce que nazo comprendre te makambo ndenge ezaleli. Donc awa dossier za moi makasi mais tozonga nanu et pas invité na biso poto koya ko
Comment Libanga c'est malheureux ceux qui mbora na biso nde bato bazoni ngotira na ba poste etc. Si vous-même vous ne respectez même pas vos écrits. Excusez-moi mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a anguille sous roche et longué anguille sous roche et comme aiguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne va pas. On écrit, des autorités écrivent, ils donnent des instructions, mais il y a un autre vivre dans désordre. Il y a un autre vivre dans désordre, puisque Mankomio Union Soyo, merci beaucoup pour un papier duplicateur, merci Tokamata, Tokanossango, Tokangilango, Mikate. Voilà. À vous. Tozo Zonga Kuna. Dossier Moussou Tosimbité. Parce que, et le Kolobi Waneza Yasol. Comment est-il possible que Yonzouzi, qui rend le jugement au nom de Yabiso peuple, et que ce jugement-là sont exécutés au nom du chef de l'État? Joseph Kabila Kabange. Au rendre ango, aux cas document Mibeko, parce que Balobi Mokonjazana Bokonjikaka, au loi est pessier. Yo ozui Mibeko et lobi que jamais ministre a koti kopesa muto de la ya 50 yards. Yo pesi, opesi mutu raison na document. Ata ce qu'ils ont falsifié, il y a 100 yards. 100 hectares. 100 hectares plutôt. 100 hectares. Donc, malembe, nde yango na zolo ba, un jour to komona ka mutu mususu abimisi certificat d'enregistrement ya stade de martyrs. Mususu certificat d'enregistrement ya palais du peuple. Mususu ya boulevard triomphal asala ceux qui même à aéroport. Tozo zonge pana yo pe intérêt zate ni nezate. Mais maman kanga avenit. Ozo sala ki moboutisme ezani. Merci de que les airs na banza tout tika kopé sa chance na bateau bazo ko monter biloko. Nazo senga peka na même bateau cadastre, nazo senga na même ba généraux wana, nazo senga ba général ou ba buka ka banda ko sumu takaki na balabala. Ce qui maman yanga kanga balabala ba ya ko buka ngo. Naza d'accord. Mais je vous dis que c'est une fausse information. Maman nangaza mutami beko. Nazo informer na bateau na biso lelo. Je sors d'une famille militaire. Papa militaire, maman militaire. Donc bakoy ko sali kamu ya ndingo te mutu moko soka abengi alingala kisake ba parana bakanga nzela bon bourgmestre azali batu bazali soki réellement ba parana bakanga nzela ngana za mutu na linga mboko na linga mibeko baya ko buka to fongola nzela. Voilà ezali ngo makamuko boye. Ça n'a rien à voir avec notre problème. Voilà, na ina chité mukena makama mikanda botutanga ya premier ya ministre Mouyej na ya général Bisengimana ba exécutaka. Général Seguin a exécutaka 2 jours après. Alongoli ba policier ba kenda. Siko nga nazo linga toyeba mukanda nini lisusu ezongisa ba policier na ba militaire kuna. Musala ba soda ezosala na mabe. Voilà, siko te mukonzo nde fois la kisabiso sikoyo ba policier bazongi kuna ba militaire bazongi kuna na ba PEM o bazongi kuna nani azongisa bango. Ba mikanda so botangia exécution esalamaka. Na kanisi vetere azola kisabiso terrain wana ndenge ezali wana. Tozo mona na sima botala basoda na manduki baza na sima bake osala nini kuna ndeko Eliezer toka ba masasi eza ko beta ba masasi yango ndie sur ba kontaka ngo so ba konta beti makasi parce que na wuti masasi wana eza ko uta wapi oyo bozo mona na ba image bozo mona oya kotindela ta ba FDLR na Kanyabayonga ndeko général na omwe na général na bengo général lisusu puis dikama ba généraux wana ezo pesa biso na somo na kobanga ndeko Gérard Mulumba na botola ki au parole lokaba lobaka osoko za na fonie à vous et na sosa kolobaka exécution salamaka bien to ebité so ba soda na bazonga susu na titre nini sur ordre ya nani il faut ndeko mukonzo nda expliquer biso na yebité so bazongela ningeni et pourquoi pas le général Seguin. Pendant je vous confirme on que ba comment lié ba kamati atiaki basoda c'est ce que basoda wana bazongi logiquement na ndinga logique qu'est-ce qui doit se passer ata yo boko de connaisseur yango to ko dénoncer poto yeba nani azongi sa susu basoda kuna pas procéder na identification d'abord na ba policier wana se bazongi la biso awa tango na sengi to sala mango débat mo contradictoire ba la biso mukanda o ezali koboma koboma ba mikanda oyo le bimaki liboso na 2012 na ina zonga so mukele to beti masula mikanda o Papa Molière les retourni ba avocat moko la kibango mikanda to mukanda ya premier ministre ya mboko yo Augustin Matata premier ministre
Mukanda na ezali signé le 1er juillet 2014. Bango baye ko bimisa Mukanda signé par le DIRCAB. Balingoti a DIRCAB na kaka. Nié na premier ministre Matata. Et puis plus grave. Mukanda et DIRCAB ezali signé na 2013. Il y a premier ministre ezali signé en 2014. Donc il y a premier ministre. Bien sûr. Et Bomi Oyo, il y a 2013 il y a DIRCAB. Donc bavoka bazo ko bete so masolo moko lokwa matembele bacha mbinzo na kati. Toza kunate. Nazana intérêt moko kunate pour bazali ko beta sete mingi. Intérêt nangezali. Nazana intérêt kuna plutôt nangana loba. Nazana intérêt makasi na kata bilanga wana parce que lelo na Kingabwa na Kinshasa loso toleka na Kinshasa utaka na mabele wana. Matembele utaka na mabele wana. Mbwenge utaka na mabele wana. Donc nazana intérêt parce que gouvernement na monsieur lobby agriculture ezali priorité des priorités. Tout le monde basali bukanga lonzo awa. C'est que bozo mona que gouvernement biso so pèse importance na bilanga. Mais pour nani bozo sala bukanga lonzo ya munene et puis ya mike oyo ko ko seconder bukanga lonzo ba faussaire ba ya côté kamabele. Non, ba plateau à Bateke et autres donc actuellement agriculture na quartier 8 problème donc agriculture ba mapango zo ki les mêmes. Alors que